Ma mission TV, le miroir du monde. Nakosenga na bana bemba nyonso baza na marche. Lokwa toyeba bino te bana mabazayi baza na marche. Bana presse penge baza na marche. Bana Serge Ouelo o lelo mo bete la beni Bukavu tolo baza na marche. Bando de la binise so lokwa ba Gentini Ngobila, lokwa Bobé Mina. Bando de eza na morguete, eza na cimetière à Malongate, eza na lokote. Mais aujourd'hui vous êtes là des patrons et des patronnes. Mais on a peine à retourner à CLC 40 000 smartphones au bazou et kenda wapi. Oui, c'est rien. Et tant à ma ponomi. CLC va 40 000 smartphones. Qu'est-ce que personne n'a battu? Banani ba mono ba témoin na ko comme ça da témoin na mona na hotel ça ko ça ma belle. Ba ko c'est na makamla qui est makala. Papa, na ina ba luba. Là je vais dire la vérité parce que moi m'a créé na ba problème et pas mon luba. Pour la qui est aner na kota makala. Mais j'ai eu cette confiance-là, pourquoi? Quand je vis Fachi, Bazwa courage à Kospeta Maboko, 10 milliards, budget chef de l'État, budget, il Sylvestre Elunkamba, il peut perdre là 10 milliards. Budget, comme ici, ministre, comme Jean Mata, excellence, c'est la 10 milliards. Yves Mboukoulou, excellence. Sylvain, et le rosa passe na moni, basali bango, ba pano, ba na chef de l'État, na ba sponsor na si. Pourquoi vous blaguez avec les visas et le nyemo konza mboka boy? Ata bo aba masa bo wanda ko melaska et sika moko, mais pas jusque là. Hein? Pas jusque là. Oui, on porte-parole le chef de l'État, ba conseiller bo sala ani. Mais ma kamwana 1850 francs va négocier à système on a 13e mairie limitée. Ma kamwana ko ça ma pemenya ba gardien du temple, le peuple d'abord. Il dépêche. Tous à la batte. Quand nous disions le 19 octobre, Bobilalinga ça la buzz. Bamona le 19 on a chef de l'État Zalawana, attends-moi on a chef de l'État pour abed ashura beta magbo et baba aider le piquet. Botala, chef de l'État. Non. Ça c'est pour cela Bolibo font les missions. Le chef de l'État est en danger. Il est entouré par des traîtres. Il y a un Zamba Bini, c'est le Guana en poisson. Qu'est-ce qui manque? Parce que le Bolmola de Kabila Salité, il y a Congo. Kabila Bomi, Bisson, Sali, bon Mwanda, où il a travaillé. On lui appelait Terminator. Parce que moi, j'ai demandé à ma grand-mère, à mon grand-père, ils m'ont expliqué qui est Ngwanda. Même on demande même à nos papas et nos mamans. Mais non! Toutes ces distractions, on a. Bino boy ni fait c'est que dialogue qui discours on a je veux me battre à fond pour qu'il me kota na SD. Na présence à nani? Na présence à nani? Na présence à Roubero Avandi wana. Na présence à Mukena. Oh alobara papa m'a dit le chef de l'autorité morale du FCC m'a dit. Il a pillé le Rwanda. Il a pillé le Congo. Il a pillé le Congo. Il a pillé le Rwanda. Il a pillé le Rwanda. C'est que c'est la honte de voir les présidents à y dire que non, les gens de l'âme quand venus s'aimer la trouble à la de pêche, mais non. Les abanandaku à faire 70% ça crée de problèmes. C'est bon, c'est bien, c'est bel et bien de dire que non, on a besoin de 70% pour la construction du parti. Bien sûr, l'INC, ils ont pris 80%. Donc, qui m'a quel les Congolais tout le temps dans des futilités. Ministre, ministre, conseiller à chef de l'État, son mandat pour 8e riz à 800 000 $. Ma mission TV, le miroir du monde. Maton Dimingi Balandia, ma mission TV, le miroir du monde et Sika Sika. Beaucoup de de partout, on dirait tant de moyens, parce que nous sommes beaucoup de boy longobani. Na cadre il n'a qu'un biso na bino mbongwana, tout le basé pour mbongwana butu pe la moko na moi solo penza. Bande ko ba komeli biso malui, on déco Sylvain, le club sur maman Margot, bo sur la maman qui m'a matali occupation. Et l'autre temps que l'occupation, beaucoup de la moto que le bas pays ils allaient occuper dans le secteur ni et pas wapi pe boni boni. Tout le bien l'occupation. De coduder maton da comme libiso, de corriger kabang comme libiso, de konandej banda comme libiso, de ko jouer
José Latimer double a commis l'Ibiso toko son petit ma canson le na matali yoana et on a mon mboka Margot Langou toko zomo manqué actualité mboka Congo Antonov 72 ya chef de l'état oyo yebaki bongo na ko limo to pe ko panzana na Maniema kasi ekoyeba malamu te bato ba weto te pambato le beta ko rimer en pays ali information te esengani kama kasi yambo ya kolobe esengani solo pena kota malamu boni to bimisa maya motuya ko pesa bayimbo kabwanya moi mboka Margot Langou mbote. Bonjour César le Congo, bonjour Bayo Balandanga na Congo France, bonjour pe bandeko balanda bazolandanga na ma mission télévision. Bonjour na ba abonné pe bandeko langa nyonso ya diaspora. Bonjour, nous sommes puis au Bazar, la carte la province, au Bazaraton, tout sur le Rana Bango, Bambo, tu n'as Congolais, le monde entier. Maton Dimingi, marche, il y a CLC, il y a CLC, maintenu pendant mon colo, il y a le 19. Boni maso mona moko salema ba prof ndaliwel bazali ko banza nini ko sa boni to mona pe bango na bana bon pe na nzela ba ko tambola to boni de ko Margot Langou to bana no le kamba marche ya CLC ya mboto kota matali occupation mboko zali occupé enfin photo le belengo normalement marche à CLC le 19 octobre oyo le 19 avant le kara makambo parce que vraiment encore ba date moko le 19 septembre 2017 au débat carton jaune le 19 octobre oyo CLC le bien était marche il y a soutien il y a lutte contre la corruption lutte contre la rétrocommission sur la bombe lobby mais nga pena ko tuna CLC 40 000 smartphones au bazo ekenda wapi oyo ya sérien etanga maponomi CLC ba 40 000 smartphones kazi ba pesa na bato te banani ba mona ba témoin nga ko ko ça za témoin na mona na hotel ça ko ta sa mabele na mona ko ko na smartphone te akufatika so smartphone na CLC te CLC bango na moni pe kuna Jean-Pierre Bembangombo alobi ete aza ko soutenir marche 19 octobre na kosenga na bana Bemba nyonso baza na marche le quoi to yeba bino te bana ma bazali baza na marche bana presse penge baza na marche bana Serge Jouel o le lomo bete la Beni Bukavu tolo baza na marche bana pe ya Steve qui vote na musique baza na marche poto mukwala ngala ko bima na marche na zo ba image na bois qui biso na moni bana Bemba na bois qui biso na moni bana Fayulu po biso to ko bima te peuple congolais e ko bima te parce que CLC bazwa courage audacité ya kopesa mokonza mboka félicitations ya makambo etali gratuité enseignement oyo bango moko bakotia ekonongo bakoloba ete bango bitelo mabongo esengi soki bato bafuta mbongo boyi gratuité enseignement bazwa courage wana des deux CLC bazwa courage ya kosbeta maboko 10 milliards budget chef de l'état budget oyo il Sylvestre Elunkamba ya PPR da kosalela 10 milliards budget lelo ekomisi ba ministre ko ba Junior Mata ba excellence c'est la 10 milliards ba Yves Mbukulu excellence budget wana bazo attendre ko féliciter mon Konzamboka c'est pas tout le temps seulement quand on va dans tous on a ba fertilité on a besoin de construire ces pays quand nous voyons le Rwanda et comme ko ça ba smartphone na colton kolbata banani ya biso RDC. Mais nous sommes là na distraction ya kofinga na ya kovlobanaka babuzoba politique ezamboité politique et d'échange d'esprit. Quand Fayulu veut faire de l'opposition, quand Bemba veut faire l'opposition, quand Lamouka veut faire de l'opposition, base à la sincérité. Mouzito a dit qu'il va marcher le 19 octobre pour lutter contre la corruption. Qui a fait arrêter Jokoko Moulumba? C'est Adolphe Mouzito. Qui a plus de 300 maisons, c'est Adolphe Mouzito. Lelo na bandundu batika nini. Bandundu bakoma hôtel à Mouzito na bula hôtel du Flèche na grand hôtel. Hôtel à Mouzito à Sala. Na Kikwit. Bandundu lelo binise so lokwa ba Gentini Ngobila, lokwa Bobé Minako. Bandundu eza na morguete, eza na cimetière à Malongate, eza na l'autre côté. Mais aujourd'hui vous êtes là des patrons et des patronnes.
Mais quand vous parlez que nous soutenons la marche à CLC, mais il faut être un peu Naboli Mwamboka. Et dire que poto poto. Je suis pas contre, je suis pour ça. Mais je suis pour ça pour la Nini, pour la Ngobila. Ngobila le 19 octobre Kin Bopeto. Mais azul ba sponsor. Yo mon apesa concert. Ngobi le 19 octobre. Ba liboso to bato moni makambo ya mbula matari ya Congo démocratique to makambo ya gouvernement et kamata ba sponsor. Ah mais ce qui est grave, je ne comprends pas. Les sponsors ya kasoki montola na makokite. Apesa moi makoki na tinete kombo na ye kendate. Sylvain, et le rosa ya pasi na moni ba sali bango ba pano ba na chef de l'état na ba sponsor na c'est. Pourquoi vous blaguez avec les visas et le nyamokonza mboka boy? Ata bo ba massa bo wanda ko melaska et sika monko. Mais pas jusque là. Hein? Pas jusque-là. Vous porte-parole le chef de l'État, bah conseiller pour ça la nini. Ngobila permettre que chamo konzambo kanaye ache ba soki na beda chou wa ko nyoko la ba congolais. Ba libano bazo ko futa ba congolais ba 3000 francs. Donc so ba peso 15 minutes. Il y a air, il y a musala. Sur les 15 minutes, aux sous 3000 francs. Même à Kamwana. Aux 1850 francs, il y a système on a 13e mairie limité. Makamwane kosa ma pemenya, ba gardien du temple, les peuples d'abord. Il épaisse. Moi mboka kabuya zawana, moi mboka kabunda zawana, ba indiana ba libanais ba konyoko ba tuna limité. Bazo ça la biso ba ji o ba na ba komi ko bela le ba mib na ba levir. Ba ji moko coloré l'équipe makasi. Pourquoi pas faire ça? Jus à milk. Milk, il y a beaucoup de choses milk, il y a des colorants. Tous à la bateau. Quand nous disions le 19 octobre, Gobilalinga ça la buzz. Bamona le 19 on a chef de l'état ça la wana, attends-moi on a chef de l'état pour abeda choura beta magboko pas india lobby que botala chef de l'état non pas jusque là. Bokonjo za bokonja buzz té, il y a bokonja luka succès té, il y a bokonjo ba toujours ba réfléchir toujours kende wapi na Congo. Nous partons où? Toujours kende wapi? To bandaka ko fingana Ovandi boyoki kuna ba apparaît comme lobby occupation zongi bo to bando kende jusque wapi. Quand aujourd'hui il nous parle de l'occupation, to kotana mambo occupation. To makambo occupation. Ba lobi ndeko manga lobi la ki occupation, alobi na Kinshasa to tambola kimia kasi Congo eza monnaie ezeka Kinshasa te. Congo zali na to zaki tango ya kala na bituka zomina lioko to ba 11. Kasi tango ya libiso ndeko Robert ya libiso makambo décentralisation. A bongo yango komi bele kini koma na tuki ba na motoba l'autre comme na 26 provinces aux alliés incontrôlables moyen ko contrôler yango malamu réalité tout le bas c'est incontrôlable ah bon moyen ko contrôler yango malamu réalité ambate na bitene mususu mabe ko salima ah bon autre mingi côté ya est butu pe ngo bato ba kolela bato ba ko bunga bato ba ko liwa ba ko kenya mwana balimba balimusa ne to ko lobela occupation te na bia ya na longo epa na nga na victoire na etia na beau marché na moni okipa na nzela oyo tambolia bomba bazana kati ya bituka to ba province toloba Honoré Ngwanda il a travaillé avec le système Mobutu il a travaillé je veux dire même pas si Mobutu il a travaillé avec les Lumumba et Lutumba côté Lumumba et les Kasavu parce que lui c'est un ancien comme on peut dire pour y a comme intouchable. Quand les gens de la Pareco ils ont pardonné Ngwanda. Qu'est-ce qui manque de pardonner aussi Kabila? Qu'est-ce qui manque? Parce que le bon là Kabila salité nyoso ya Congo, Kabila bomi biso sali bon Ngwanda il a travaillé. On lui appelait Terminator. Parce que moi j'ai demandé à ma grand-mère, à mon grand-père, ils m'ont expliqué qui est Ngwanda. Même on demande même à nos papas et nos mamans. Mais non. Toute cette distraction, tant que la réunion à Bango, qui puisse nous dire la vérité. Qu'est-ce qui se passe au juste? On est un Ngwanda, Félix est son fils. Tu viens, parle avec ton fils. Dis-lui, maintenant tu es chef de l'État. Regarde, pour faire ça, pour t'arrêter l'hémorragie, il faut Quelles sont les stratégies? Faut mettre en place, oui. On ne peut pas commencer à s'insulter. Quand nous on s'insulte, Éthiopien, Bango, Basokotonga. Banani
Rwanda lelo bakomi wapi, Uganda, Burundi bakomi wapi, et nous toza wapi na mafinga de comment combien le bien tango au Congo vous allez n'attendre à consulter ndeko caméra na faire 15 minutes vous allez traiter de tous les mots boye ba ndeko caméra ça mosa makas pe na chef de l'état nga lobi na iboni boni apesi nga ndakisa alobi tango na tango ya campagne ndeko caméra zali ko ba wana ba ko kina bituka na tango misala bobiti ntanga pona maponomi alobi tango ndeko caméra ko lobete to salata ata échange ya baminéré na bandeko bapapa na baye koinvestir na kati ya mboka na biso alobi bato bamonaki ye mabe botalelo ndenge nini Mexique etongama parce que bazalaki na forêt ya Amazon bandimaki basala mwa échange bapesanaka mwa biloko mosusu eyaka pour que mboka na bango se développer c'est ce que lelo oyo ndeko caméra akosenga mais bato bakoyeba wana te na discours na ye bati koloba yango aboye bandeko na biso balobi ete balobi Félix président protocolaire Bakotinda, président protocolaire, on a vu les images. Encerclé avec les soldats américains. Bino boipo ni Félix Tshisekedi aloba qui discours on a je vais me battre à fond pour qu'il me kota na est. Na présence à nani? Makasi mingi koleka. Na présence à nani? Na présence à Roubero Avandi wana. Na présence à Mukena. Oh, alobara papa m'a dit, le chef de l'autorité morale du FCC m'a dit. Et il est assis là. Na présence à Batouébélé. Quand il a dit ça, c'est pour cela que Bolibo Fongolais Missou. Le chef de l'État est en danger. Il est entouré par des traîtres. Il y a un Zamba Bimi, c'est le Kouana d'emploi ça. Mais quand nous parlons comme ça, Mité Meza à Kozoka, bah oh bah Koufi, et à bateau bah c'est sacrifié. Bah ça bah Congolais. Bah c'est sacrifié. Quand Fayou nous présente ses condoléances aux familles, il connaît qui est maréchal. Maréchal Wana Kumba il a ba marche combien? Dernière marche au biso to côté il y a 7 c'est kaka 7 c'est wana. Il y a 50. Il y a 21 janvier on va causer dans makamna qui est makala. Papa na inara baluba. Là je vais dire la vérité parce que moi m'a créé na problème et pas mon luba. Pour na kene aner na kota makala. Mais j'ai eu cette confiance là pourquoi quand je vis Fachi comment on a côtoyé baluba école on se baza bato mabena tout il collègue ça batunyo so salité wanate il y a des gens qui me traitent des Rwandais vous savez vous pouvez avoir raison que je suis rwandaise parce que ma vaccin na bino Congo azara nangote ngara rwandaise on se doit azara rwandaise non azara rwandaise biso to ina otanga na bapoto mboka na biso to ina otanga na Afrique du Sud mboka na biso to ina otanga ba haine na mboka haine congolais comme ki otanga na mboka na biso ti le comment moi la quoi tanga bien fois ki otanga na Turquie eza mboka na biso occupation na ils occupation te ba indien ba benga nous ba toza occupé te oye lelo komi au Kemboka pa ça dit 2 ans ça dit 20 ans 18 ans aux postes kuna parce que tanga ki Sylvain, et en tout cas, j'ai dit félicitations aux hommes, aux grands hommes, pas aux fainéants, pas aux gigolos et les marionnettes des hommes. Les vrais hommes, au Balamukara, 5h, 4h, ça, Missa, la poto, coup de chapeau à vous. Et ces braves femmes qui se battent tout le temps. Les lots, on a besoin de bomber construire dans le Congo. Lelo Kagame a sali le smartphone na ni pembe ne ba indien ba indien on a te pembe nya Kagame soki libanais soki ndeko abeda chou wana za pembe nya Kagame kolta na ba zona mboka na biso mais est-ce que Facha dit non que ça cesse parce que tous se retrouver moi l'autre fois j'ai écouté Verkis Kemongana qui dit que nga immeuble na na tonga on a âge à 22 ans aujourd'hui 22 ans on a ndako de l'eau 22 ans pour na ozwata studio c'est tout un problème na kati ya balobi o déconner na ndako balobi na kati ya ndako 22 ans ozwata ndako eza problème femme libre liberté garantie locative 10 mois 15 mois 12 mois tu éviter. Non, on va dire ceci, les gens qui me traitent que non, on dit que non, il n'y a pas l'occupation. On a l'occupation. Toi, bateau, tambola, tu cours, toi, et bateau. On a aussi des frères de sœurs de l'Est à l'Ouest. Toti karako, lo, bakote karato, bim sera salta, mboka la miso à bateau. C'est pas bien. Toi, une vidéo où il y a ma cambo occupation, on va kolobe la biso. Oui, derrière la biso. Derrière la biso, on a une vidéo, et puis tu rejoins en cima. Il a tué Abdelmana. Il a tué le président.
Il a tué les présidents. Il a tué le président. Il a tué les Rwandais. Il a tué les Rwandais. Il a tué les Ougandais. Il a tué les Ougandais. Il a tué les Américains. Il a tué les Américains. Il a tué les Canadiens. 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 Il a tué les Espagnols. Il a tué les Espagnols. Il a tué les Belges. Il a tué les Belges. Il a tué les Français. Il a tué les Français. Il a tué les Rwandais. Il a tué les Rwandais. Il a tué les Congolais. Il a tué les Congolais. Il a tué les Tutsis. 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 Il a tué le Bigara. Il a tué Bigara. Il a tué le Biseleka. Il a tué Biseleka. Il a tué le Bigara. Il a tué Bigara. Il a tué Karegeya. Il a tué Karegeya. Il a tué Karegeya. Il a tué Karegeya. Il a tué les Tutsis. Il a tué les Tutsis. Il a tué les Congolais. Il a tué les Congolais. Il a tué les Rwandais. Il a tué les Rwandais. Bikazabaryola. Abanyeshuri bose tuzamubibaza. Mubivuge rero tugiye kuya iratiwe. Kagame 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 appuyé. Kagame appuyé. Kagame affolé. Kagame affolé. Kagame appuyé. Kagame appuyé. Kagame a tué. Kagame appuyé. Kagame affolé. Kagame a tué. Kagame affolé. Kagame appuyé. Kagame a tué. Kagame affolé. Il a pillé le Rwanda. Il a pillé le Rwanda. Il a pillé le Congo. Il a pillé le Congo. Il a pillé le Rwanda. Il a pillé le Rwanda. Il a pillé le Rwanda. Il a pillé le Congo. Il a pillé le Congo. Il a volé le Congo. Il a volé le Rwanda. Il a volé le Rwandais. wana bosi kolanda video etalisi biso mwa makambo ekoleka bandeko bakobela biso occupation mboka ezali occupé peuple congolais lamuka ekomi makambo bayengeta bayengeta makambo Engagé. on est là tous on a besoin de changement changement ekoyaka na nzela yo mosika nga mosika tokoloba mosika te to kuta to sangisa makanisi to luka ntomba mekota kwa mboka mosika Congo démocratique lelo kozala kati ya mboka bapaye na lobaka ezali mabe te kasi mpo na se sentir mal à l'aise parce que ezali lokola otiki epa na bino ndako na bino moko oke ofanda epa ya mama aleki mama kolutu combien même mais aza na bana na ye aza na mobile na ye oyo mpe azali kodirige c'est pareil avec ntango otiki Congo oke kofanda na Belgique oke kofanda na Cameroun ozali na kati ya mboka na yo d'origine te des choses comme ça mais tant que l'occupation de Margot comment ils sont l'occupation tant que l'occupation c'est ça parce que na Congo aux olia tige aux olia aux hommes la masanga parce que tu as l'aise mais na kata il y a est pour na kata ba province makamba ko ça ma butu mambi makamba est ça la rapasi mingi toyebi mingi be bakomi ko exploiter est en mingi na ba Congo awa il y a depuis de 5 mois rougeole bana bako kufa na rougeole 5 mois ngo na ko senga la première dame honoraire t'es honoraire t'es première dame maman Denise Nyakeru notre mamie vraiment osa bien okende nanu okende kuna ba Congo omekana nuko kotala makambo wana rougeole po tomoni est ngo badimba kombo lukela ngo buzz tokota na ba province tokepena musubo bebe kanya makasese ukepela musube kuna na ba o babenga ngo nini na bakati kuna ba mbujimai na bakati ba kisangani kuna
ok nano ba mbanda ka eza minene lelo ba José Makila so tunya kenda mbanda ka ebi mbanda ka tsute ozonzo degré mboka na ye ba o José Ndundu lelo yo Jean-Claude Vomba koma kozwata ya kofinga kamere mais yemo ba Kongo asali nini lelo Antoine Gonda il prend son temps pour na kobatisa ba kabunda ba cheval Antoine Gonda par moi villa wana sala qui demi kingakati wana na ba Kongo asali nini il y a plein des espaces à exploiter mais Congolais tout le temps dans des futilités ministre alinga comme ministre fona aluka no asomba nani conseiller à chef de l'État auto son mandat pour 8e riz à $800,000 auto son mandat conseiller chef de l'État parce que et pourtant makambo ezawa bokonzi afeki sekeli eza bokonzi kolela te ya bokonzi bato ba kolela te lokola o alobaka o akotisaka bato na kana même si on a dit que tu as payé recouler miel la mille quitté mais il faut tous se retrouver. Les jours où moi j'ai pleuré à l'île de peste, les là qui n'ont nous parce que non non marché la couffin bien non via coufita via ben en kabela $500 via ken na mvano un petit seconde on dit malade ka koufi. Les de peste nous bat baos ba bunda nga mona ba la mukata. C'est que c'est la honte de voir les présidents à y dire que non les gens de la Mouka venus s'aimer la trouble à la île de peste mais non. Les abanandaku à faire 70% ça crée de problèmes. C'est bon, c'est bel et bien de dire que non, on a besoin de 70% pour la construction du parti. Bien sûr, l'INC, ils ont pris 80%. Toi qui m'a quel est l'été? Il y a eu de PPRD, Otobeni FCC, comme FCC, j'ai 80%, 40% va payer Chine Rambo, 40% va tika là. Est-ce que ça crée des problèmes? Ça va créer des problèmes. Pourquoi quand il y a biso, il y a bango, car il faut visibilité ça là. Combattants vont souffrir. $1 na bango besoin. Bon foot à bango ta na misala. Vous avez donné les passes à Ngobila. Ngobila a engagé combien de combattants de l'île de peste? Ngobila a pris, arrêté au gouvernorat. A Tcheba bourgmestre. Moi, l'amboc excellent Gilbert Kankonda lobby, non. Et ça, la macate, un gouverneur ne peut pas nommer les bourgmestres. Les loyaux, il faut que bourgmestre basani, balongwa. 48 heures, elle est quittée. Ngobila donné au bourgmestre au bautaki kozaba $10,000 basali nango nini kadi makala muyango ala batu bako kufa bako tochola ngolo toleki ndenge mbulu ebeti beto zo ba image ya bongo ndenge mbulu ebeti boye ndenge matete kuna na parlons tala likolo ya buzz lui mettez mombele ngaba bandeko bako mona pasi matonge kauka lui mettez mososoki on comme na première rue d'Ilandos scandale. Bazu HG Hospital, le commission indien, parce que nous, on veut seulement exploiter les Indiens, les étrangers, les expatriés, on peut dire plutôt. Bapesi HG Hospital, les Sika, même typhoïde des Sika. Nasima HG Hospital, kuna batu bazindaka. Batu bazindaka, place où il y a tout. Tango boye kozwa mokonzi. Tango kozwa mokonzi mboka kende ko visiter HG Hospital. Boye lekisa kena sima. Ndenge ba bara venu mobima moyemi tuke kota ya te. Batu bako chola bako kufa. Bozo sila batu bakufa po bolo bakao sa mosala. HG Hospital na sina ndenge ya sima tota sabino boyi. C'est anormal. Ça investigation. Bande kolanga libanda mboka kacha mboka to sambela pona Kongo ekende liboso. Ko sambela ka ya pasteur to pesa ka dimte. Ola biso to pesa dim pona mboka te yo moko sambela to zonga nano bato. Lelo yo to komona lelo bato. Moko ana IDPS bozabo mona ki babilili. Okoloba ngala onti kokuta na mokanza mboka lobi. Non, il faut fermer vos bouches. Les porte-parole du chef de l'État Kasongo Mwema, le professeur. Tous les louchois baebi Kasongo Mwema un bon professeur. Mais tu osa kosa la confusion na ba Twitter na yo ya Twitter kaka ya lo barate ya Twitter kaka. Osa di confusion, l'Antonov va faire ceci, l'Antonov va faire ceci. Est-ce que la présidence faut ko sala ba Antonov? Beni Bukavu ningani po Félix alobi azocha kimia balobi o alinga subela courant asimbi bisimga basimba kate ya yeko meka kaka sikoyo aza komi mona e a mobalit
Ah, mon bali à kino, l'homme il faut oser. L'homme il faut être l'homme des principes. Bino moi mi bali te lo kwa bino kuna basa no batikela bino bana. Basa no bakoma ko tia bino misapi yango wana. Bolibo mona peye aza mon bali. Parce que tant lobby bongo parce que moni trop c'est trop. Oui oui. Yango wana to koloba ete to ko senga na mokonza mboko zo uti na parti politique. Ata lelo komi mokonza mboka ya biso nyonso. To ko senga no kimia no ifo kota no na IDPS. Ta bitakwira. Bitakwira sengi kamere pardon abondeli abondeli dirka chef de l'état bina zonga na ta INC place to nyokwami. Enfin bitakwira alandi lokola lisanga bonganga. To ko senga na top Congo bazonga batu. Et ce soit le liberté de presse, il y a un commis à Makambo à liberté d'expression. C'est pas normal. Béré rouge va le bien être mise en garde. Sendoué, yoka, sendoué. Si 10e raison musique, tu vois qu'il y a un mariage. So ba alliance. Opportuniste. Mutamba, opportuniste. Afunda ki ba député ba Congo suki wapi. Il y a un moto à buzz. Avant le candidat qui mandataire, ceux qui ont un conseiller ministre à Papi Pung, ceux qui ont un conseiller Mabe à Kuna Tozo Yebati. Il faut laisser les gens. Tout au sein à peine à IDPS, Naza contre Bango, tout au sein à Bango. Bazonga Batu. Biloba loba oyo bakoma na ba communicateur à malonga na IDPS. Tout le monde veut parler au nom de l'IDPS. Qui parle? Qui peut parler? Qui voilà? Qui va trahir Tshisekedi? Qui veut lui trahir son entourage? Parce que les autres pays confesse le biba parlementaire debout à 4 coins en République. Bah on a moto à couper ça basango na lolenge na ye. Le chef de l'État m'a appelé. Chef d'État m'a dit ceci. Chef d'État a fait cela. Quand même tout dosé moi côté voilà. Antonov wana bana na ba nini te na kumisika nzambe ndeko ina sankuru lokwa mukumadi akoma ya cash moi vérité okiko zala question ngine kokoya na ngambo ya FCC to ko senga na bato bakoloba muto atindaki soki duplex soki bobenga duplex soki audio soki na top Congo azandeko ya o muto a 5 chantal ya mbonga 5 chantonne ekanga Moïse ekanga yoko to pongo ebi ko balancer ka ko tia bato en confusion meza kozoka. C'est pas bien. Matondi mingi wana bolanda kibiso on dirait dans ma mission na. Siko bolandi vidéo wana ba ko finga Kagame bande one mo ba Rwandais. Siko bo mo te nzamba ko sala makambu Kongo ezo zo sika nango 10 millions yango wana ba eli bino so 10 milliards ya budget. Est-ce qu'il commence à parler bazo lobaté parce que baza na ba argumenter. Bemba lobiete la muka za. Bemba ko tinda adi bemba kuna bono moi sita komo kabate aine ko tala. Mama sali bada pesi mama puta ba kisi compassion mo konta matondi mingi bolanda kibiso de partout to sali mo analyse ko lensa mazali ko lekana kati ko Congo démocratique sur le penza analyse yango ki na sembo po ya ko succéder ma bato to fingi pe motote to tungisi pe motote o il ba papa mo le granyao to fingi moto te tika to pesa mbote na baso banda kibiso de partout na ndeko dide mato na masuka ma depuis États-Unis ndeko Roger Kabango Nadège Bondwa Henri Ibanga Juliette Tasimer double motema Prince Juclo Winner coupe Kanyaka na Londres Rémi Kilola l'incontournable héros la kibiso de partout Ousmane Gouzel Bandolos bandi biso de partout ndeko Margot mbote na bato bandi biso na pesi mbote pa Christian Chibouyi depuis Belgique mbote na yo merci beaucoup na bato bolanda kanga papi Maibelanga papi Batia Pichuzola de Lausanne papi Nimi depuis Londres Michonoka, Mama Bibichonoka, Gisèle Tati mère double monté ma prince Juclo Winner couple Kanyaka, Bambote na yo, Bambote na impresseur Clone Dombashi, Bambote pe, et Tobosa na raté, évangéliste Adela Kabani, évangéliste Guillaume Massibou, Abba pasteur, ton crash et salami va moniter. Quand je vais rencontrer le chef de l'État, mais bozo ba la Ernionson. Mais ton crash et salami, va moniter avec sa chef de l'État. Maton dimi du côté Mikozali Goya. Botika Malamu, à vous. Ma mission TV, le miroir du monde.